Mbote Nabino, Bandeko Balandi, émission Bongwana, na Canal Kin Télévision. Merci Nabino Ndege Rosalie Belé, Liboso ya Betando Nabino pour na Kolanda. Émission Bolanda Kanaboke Bio Bolinga Kamingi. Merci Nabino Nyonso Bandeko ya Diaspora. Oyo Bolanda Kabiso. Tango Nyonso Pe, ba message Nabino et comme la Kabiso. Un grand merci na Balandi. Minene Penza, ya émission Bongwana Diaspora. Rigen Salazar ou Sandra Monam. En tout cas, Boye Bolamu na kati émission. Ya mokolo ya lelo toyambi pona bino mwana mboka Blanchard Mongomba oyo azali bongo secrétaire général ya Nouvel Élan parti cher ya mwana mboka Adolphe Muzito elongo na ye tokolobela penza makambo matali coalition Lamuka tokozanga te kolobela pe actualité politique pe maïnyonso oyo etali mboka Congo démocratique mbote na yo maître Blanchard Mongomba mbote maman Rosette mbote na ba landi ya émission mbongwana pe na ba ebonso ba kozwa occasion ya kolanda biso na ba réseau nyonso na banza ete maitokoloba e koyeba na ko édifier bango merci mingi merci beaucoup toko tambala moko na kati ya masolo na biso ya mokolo ya lelo maître Blanchard Muzito Fayulu divorce consommé. Merci Mingi Maman Rosette. Je crois que peuple congolais a Zolanda Biso alandi na bokebi actualité politique ya mboka na biso ndenge eleki. Mais avant ça, je crois que bino bapandi sango botali na mikolo elekaki lolenge mwana mboka Adolphe Muzito pe biso moko Nouvel Élan tozalaki objet ya mafinga objet ya malobanio surtout ya dénigrement oyo ba partenaire na biso bazalaki ko lembate ko sala yango mais biso lokola ba eto sala ka politique non pas pona koluka succès non pas pona koluka ba buzz na ba réseaux sociaux mais to sala ka politique selon que to bandi ete moi moke ya boyebi o tozali na yango pona ko faire avancer mboka tokoki ko tia yango effectivement au profit ya mboka po ete makambo ekende liboso yango moni to mesana kite ko yanolaka na matumboli na maimanso wana mais malgré tout ça malgré ba effort nyo surtout to sali il fallait kozela mokolo ya le 31 mars oyo wapi mwana mboka Martin Fayulu azui communiqué oyo ya asignaki yemoko pona koloba ete ye na collège de président oyo ezali na kati na Lamuka et prendre acte il y a départ il y a Adolphe Muzito na lingomba na ye Nouvel Élan na kati ya lingomba Lamuka et kamuisaki biso makasi comment a été président Martin c'était pour na koloba ete mwana mboka Adolphe Muzito a se retiré volontairement na kati ya communiqué maman Rosette politique basala ka on a lokuta te lelo oyo acteur politique surtout ba leader politique oyo tozaka na estime respect na considération pour na bango soki lelo oyo bakomi ko talisa ete politique esengeli ko sala yango na lokuta c'est que ezali pasi mingi pona ekolo Congo ezali pasi mingi pona avenir ya bilenge ba génération bazali ko yana sima pamba te mboka esengeli to kamba yango na ba valeur na ba principe c'est vrai que Tokyo se pensa montonio sur tout mais au moins kotika la nakati na ba principe ba valeur oti ko lo ba yango malamu mwana mboka Martin Fayulu nakati na communiqué na ya le 31 mars a évoqué l'être soi-disant il y a le 22 décembre oyo Adolphe Muzito a komelaye mais oyebi mama Rosette uta mokolo ya le 31 oyo mwana mboka Martin Fayulu a signé communiqué na kino na moyi ya lelo tozali ko tuna ye après sa biso lettre wana le 22 aza incapable ya kobimisa preuve wana oyo Adolphe Muzito akomela kai soki otuni ba bazalaka tout autour na ye otuni même ba militant ba otu bazali pembe na bango wapi preuve au mona babandi mafinga Adolphe Muzito asala na Kabila Adolphe Muzito azali ko sala sikao na Tshisekedi Adolphe mafinga nyonso azali na bokilo na ye ministre ya communication azali na mwasi na azali Moluba mafinga na mafinga preuve autour de la question moko wana wapi preuve ya lettre ya le 22 décembre basa incapable maman Rosette c'est là où mokanda ezate auto exclusion ezalaki kaka imaginaire mokanda esale yangonde et pas biso kino na mo ya lelo tolobi tozo c'est la preuve parce que biso to ça qui conférence de presse
Tobimisi lettre oyo Adolphe Muzito a commun le 20 décembre. Totanga yango devant presse na banza ete bino banso bozala ki wana. Nulle part na kati na lettre ya le 20 décembre oyo Adolphe Muzito a commun aloba ete a s'auto-exclure. Nzokande na lettre ya le 20 décembre oyo Adolphe Muzito a commun qui a rappelé na Martin Fayulu principe oyo bango mibale ba signaki na convention ya Lamuka oyo ya le 19 novembre 2022 oyo ezali en vigueur kino na mo ya lelo bango mibale baloba kini. Et d'ailleurs proposition na ya révision ya convention et utake pa Martin Fayulu bayokani balobi ete biso mibale lokola ba cofondateur ya Lamuka tokoki ko exister lisusu te tomi bimisa totika esika totika ebonga ya cofondation na ba parti na biso décidé pour ngai Martin Fayulu pe nouvel élan oyo ezali parti na yo Muzito nzokande na kati na décidé président na yango kaka ye wana kombo na ye Martin Fayulu mais na nouvel élan président nouvel élan kombo na ye Adolphe Muzito te esika oyo bandeko kino na moi ya lelo bazolala bazolota bazo comprendre yango te na parti nouvel élan président statutaire ya parti wana kombo na ye Paul Mboma ndeko Martin Fayulu asalaki lokola tia tembe a commis lettre na le 21 décembre Adolphe Muzito a répondre le 21 décembre na ba annexe apesi ba preuve ba soubassement oyo ezola ki ça été président ya parti nouvel élan kombo na ye Paul Mboma wana le 21 décembre pe na suka na paragraphe asuka alobi ete tozozela réunion mosusu oyo ko convoquer à président pour être Paul Mboma aya ko siéger loko la président nouvelle élan pamba te ngai na yo comme ba personnalité tozali sous ba cofondateur te mais ba parti na biso moto et comme ba cofondateur nzokande ye azali ye moko président lisusu ya parti na ye yango moni ya siégaki mais et pas ina biso loko la Muzito azali président ya nouvelle élan c'est Paul Mboma azali initiateur ya parti. Monsieur Paul Mboma il fallait assiéger. Mais lettre o ya le 22 o bango ba evokaka kino na mo ya lelo. Na okisu na tongo ya lelo na radio moko ya bato batambola ka pembeni na ye. Aye lisusu na même folie maman Rosette. Moi je me demande, je me pose la question, ce qui politique oyo toza ko sala oyo et ça ka théâtre toya ka sala na etando ike. Bandeko bafanda ka kotala biso baza na valeur te toya ka wa tokosa toya ka wa toloba buzoba. Ne yango ezali ko ça la politique. Si c'est ça la politique, moi je suis prêt. Ya osokola maboko maman Rosette, na longwa na politique na koba na profession na ngai lokola avocat. Ce qui peut na ki avocat na moni ete singela bakisa mosusu zali prena ke ndekoteka ata makala. Na za prena ke ndekoteka ata makala lokola ba maman na biso bateka na wenze ya Kapela na Selemba ou un peu partout. Parce que je ne peux pas comprendre esika oyo esengeli bato bazala na moi éthique. Na moi bon sens, na moi moto. Basali kotambola na lokuta na monoko na bango. Président Martin Fayulu. Peut-être que Maman Rosette bozo comprendre grandeur na gravité ya maye ezo salema wana te. Biso bae oyo to ya to tambola to bata campagne pour Martin Fayulu. Comment na eko sala makambo ya lolenge wana? To komi tout na question deux fois ce qui il méritait vraiment kozala na isika wana toté. Parce que comment on peut se comporter dans le lenge wana koya ko konsali kambo pe le loyo bato batambola ka tout autour na ye basa ko koba na même mensonge mais yamba bango na émission na Maman Rosette ko tout na question mi balete banda na question liboso ka lettre ya le 22 o bolongoli Muzito soi-disant parce que les loyo peuple congolais a comprendre été la muka izaline na maboko ya nouvel élan oyo bande ko bazali ko sala ezalaki nango manœuvre ya koluka ko confisquer la muka ko pesa yango na maboko ya moninga na bango oyo ezali professeur Kalele. Pourtant il n'a jamais siégé comme membre ya présidium, moins encore son parti politique ezala entériné selon article 7 ya convention ya la muka o elobi ete ba parti o union surtout ezala ki ba parti o ezala ki pembeni ya ba leader et sengeli basa la liste ba prouver effectivement que ba parti o bazala ki na kati na DVI dynamique de l'opposition bazala ki kotambola na Martin Fayulu ba prouver ngo po ete ezala adopté
topé à la entériné na niveau ya présidium procédure wana etikala jamais ko sala makino na moyi alelo. Donc maître Blanchard donc on ngai na kosuki sana question akoloba ete ezali mawa ko constater que président Martin Fayulu était préparé ya ko sala kuna ye ya ko talisa na mokili ete ya longoli Adolphe Mozito na lamuka mais ya ko kiko longoli Adolphe Mozito na lamuka te parce que Adolphe Mozito azali l'un des cofondateurs ya lamuka tango bazalaki d'abord comme ba personnalité mais tango yé Martin Fayulu aye na likanisi akoloba ete biso batoto longwa totika ba parti na biso parti ya Adolphe Mozito est comme parti cofondateur. Siko deuxième question o esengeli otu na bango Mama Rosette balobi ete Adolphe Mozito akomaki mokanda pona koloba ete alongwe na lamuka kino na moya lelo preuve ezalaka te. Deuxième question totuni tolobi bon puisque bobi bolongo na ye Adolphe Mozito na parti na une nouvelle donc siko lettre aux nouvelles là ekomaki pona koloba ete longwe na lamuka ezali wapi. Donc, ce que nous avons peut-être na bokebi ndenge passation ya pouvoir entre Esidena parti ya Mathieu Kalele eza crédible te. Non, ezali soni Mama Rosette. On a qui bino botarda qui te umela qui te pona ko ça la conférence de oui, parce que Mabé Mama Rosette Mabé ata mokili mobimba etelemi lobi ete betela yango maboko ekomisa yango malamu yeba ete eko changeaka jamais ekotika la kaka Mabé. Maïba Sali na kati na Faden House na professeur Mathieu Kalele pour qui j'ai beaucoup de respect et d'ailleurs au moni professeur Mathieu Kalele yemoko ayakite na activité on a pona ko lakisa ete yemoko asaye ko comprendre te ça mindenge nini asaye ko comprendre te ça mindenge non Mama Rosette politique tout ça là yango na aventure te namoni moi bato misusu bon omoni biso éducation nazana yango d'abord éducation de base puis éducation politique nanga ezope sanga beaucoup de retenue et surtout ba responsabilité nazana yango comme secrétaire général ya parti nouvelle élan nazana beaucoup de retenue mais nazo mettre en garde batonio surtout wana o bazako tambola na loyenge na kombo Blanchard Mongomba je suis un vrai guerrier un vrai guerrier. Na moni batum susu na ba États-Unis na mo ba média na bango ana tout ça. Na so bisa bango que ba ebi Blanchard Mongomba te. Le comité na ko toucher atteinte ya vie privée ya moto. Yango moni na zo bisa bango que ba ebi ngai Blanchard Mongomba te. Je suis non seulement avocat mais je suis vraiment un jeune. Na ki ba susu ba lobi atambola kana ba nga tambola na garde corps te Mama Rosette. Na tambola kangai moko et puis ndenge na zo tambola boé na tambola kana ba vitre na nga ba glace kita na motu kana tambola ka partout na Kinshasa na fanda kana ba terrasse libanda parce que naza moko ya ba candidat député na funa ceux qui ba électeur na nga ba bengi ngai na fanda na balabala na fanda kana na somo ya moto te parce que Kinshasa Congo ezali ya ngai ezali ya biso alors bato tout baza koko sama ba ebinga peut-être bien te na ebisi bango que non seulement que na mettre bango en garde mais na esi bango je suis au kokuta nanga partout. Alors, bazali avisé. Na suki kaka wana pona okota na mulai mingi te alors mais bato bazota la biso bato ya boani basi ba comprendre ete politique ya lokuta omoni tolobaka wa ete IDPS parti akadio na comprendre que bato nyo surtout ba utana nzela ya IDPS ba okikozala toujours kaka na même comportement lokuta mensonge na mensonge mais ndenge balobaka na lopoto monter, il en restera toujours quelque chose. Les loyaux sont incapables à reprouver l'être il y a le 22. Tango toyebisa ki batu na conférence de presse to salaki. Ete démarche na bango zaki ya kozwa la muka. Balongola yango na maboko ya peuple, bazongisa yango na maboko ya Kabila. Batu bachaki tembe Mama Rosette. Mais les loyaux talama euti koleka na Lubumbashi. Tokokoma wana maître Blanchard. Non, tokokoma metika na ebisa peuple déjà. Kabila tango toyebisa ki bango ete abandaki na bloc patriotique, bato bachaki tembe. Mais les loyaux na Lubumbashi. Omoni tweet oyo Barbara Nzimbi azali porte-parole ya Kabila utai ko sala. Tweet mosusu ya lelo Shadar ya uti ko sala pona ko lakisa ete bangonde bazali na simawa na Kabila azali ko tinda po ete basala glissement. Peuple congolais a lobby monsieur Chilombo Amata kita ba élection en 2023. 2023 na décembre il faut qu'il y ait une élection dans les conditions pour être peuple à se choisir ba dirigeant ainsi ka. Mais lokola bango, parce que la même logique na Kabila, parce que Kabila boye te bato na yeba s'enrôler, parce que na moto na yeba ki ete azali na ba sous-traitant na ye oyo akotia bango en mouvement pour ete baluka glissement. Mais biso to lobi pas question de glissement et sengeli ba élection seulement dans le délai voulu pour ete
peuple a se choisir ba dirigeant au yalingi de manière démocratique. Maître Blanchard Mongomba, ozobeta tolo toujours peuple. Bon monite que bon décevoir population congolaise en général, bao a diaspora bon décevoir bango. Bao ba pesa ki bino maboko balobite to memi bino tina esika yango lokwa mapona mi esali mwa boye toko baka ko soutenir bino. Bozalaki ensemble ba départ ezalaki botikali bino mibale. Mais na likambo e comme il rola kebo oto zala kozobeta ba lipate opesi eke bawe ezongi nanga momosusu nangambo Martin Fayulu lobby ye kotoyo azo constater auto exclusion ya mwana mboka Adolphe Muzito nangambo pe ya Adolphe Muzito alobi ete auto exclusion wana acte posé à travers communiqué ya mwana mboka Martin Fayulu azali ko qualifier yango lokola rébellion contre convention ya Lamuka siko boko situé Lamuka comme lokola wenge nezaki oye komi El Paris et que Tonia BCBG donc ba politicien brom que décevoir population. Je suis totalement d'accord nayo maman Rosette, totalement d'accord nayo. Ba politicien Bazali en sérieux, tout cas je suis d'accord nayo maman Rosette était ba politicien Bazali sérieux en commençant par Bakuluto et Abisso parce que Bisso tozali bilenge tozali bato yo esengeli tozwa toujours lokolo ya kotambola epai ya bae bazali liboso na biso bakulutu o bazali liboso poete lolengo ya biso ya kosala e ya kobongisa mwa muke esika bango babetaki libaku poete tokende liboso mais na lolengo ya kosala oyo ngai personnellement nazali très déçu et population congolaise effectivement population congolaise azali na raison ya kozala déçu. Parce que ce que tali montoloko la Martin Fayulu, oyo peuple a pessié maboko, pambate, ba leader na biso bonso ba décida ki balobi, bo accompagner bo voter Martin Fayulu. Mais les loyo lolendo et ko matana mapeka. Ezana ba susu pe ba tchaki misolo na bango en jeu, oyo komi ko bima lelo sekele komi ko bima. Non mais ba dessous de carte Maman Rosette koloba makambo ya misolo te parce que ngai na kenda comme coordonnateur ya la muka na Équateur. O apesa ngai misolo kombo na enani. Tuna bango o apesa ngai misolo na kenda comme coordonnateur ya la muka na ke ko battre campagne na kombo ya Martin Fayulu na Équateur. O apesa ngai misolo kombo na enani. Donc makambo ya misolo kutu koloba yango te parce que eza ndenge na lobaki pona éducation pona respect ne fiske yanga moko na rokota ba détail mususu te omoni Maman Rosette. Donc yango moni nazozonga pona koloba ete bato baza ko s'amuser na espace public ko ya ko raconter ba vie na bango baza na respect pona peuple parce que biso tout ebinenge ba raconter ka ba vie. Nous pouvons passer ici, Tobandako raconter ma vie Nabiso, mais ils ont une importance devant le peuple Nabiso. Voilà pourquoi je reviens à Oezali à Moutouya, Kola qui s'appelle peuple Nabiso que Lelo Oyo Namae Maleki, peuple Sengeli Aeba. Je n'ai rien à voir contre Martin Fayulu. J'ai été toujours à ses côtés par l'entremise de mon leader Adolphe Muzito et Yemoko Epa Azali a Yebi. Sens ya loyauté, sens ya engagement, ayebi le lenge ya bitumba oyo na bunda pe tokobaka ko bunda toujours. Mais comment on a se comporter de lenge ya sali sur toutes les lignes à violer, à marcher likolo ya mibeko ya lamuka Maman Rosette. A tamboli likolo ya mibeko ya lamuka a pasoli yango sans que a pasola yango publiquement mais a déchirer ba disposition auto ezali na kati. Le fait ponaye non seulement Yakobo a été Kolembo Mao Azali président et parti Nouvelle Élan assiégé na collège topé na présidium Yalamuka. Mais l'Issoussou kopé sa flambeau na Mathieu Kalele o Azali membre ya présidium te mais aussi kopé sa collège de président ba compétence oyo convention Yalamuka ezali ko prévoir te na pona collège de président. Donc à la qui c'était c'est vraiment un bon dictateur qui peut se permettre un bon matin que ça la makambondenge motema o yaye lingi sans que a respecter convention à la muka. Ça ne se passe pas comme ça. Même bateau tout bazo le kakolo baloba. Tu ebisi bango soki bofandi moke na bambeto na bino lali zwa mobeko la muka tanga otala soki ozali na raison. Donc moi je pense que les lots au peuple congolais à comprendre que ba leader politique na biso en tout cas pour la plupart
Pour la plupart na bateau, tout le monde a ba combo na bango yebana ana, bazali bateau et au peuple a koki ko pesa bango confiance les sous-souté. Parce que le peuple a meki, mais finalement il sent que les loyo ya malonga ezalité parce que Kabila oyo biso to ebiete na processus oyo de 2018 qui nous toujours de 2023. A memi biso na pasi oyo tozana ngolelo. Non seulement que a viola constitution mandat oyo ezalaka ya mbula mitano ya komisaka yango 7 ans parce que ba élection lié ça en 2016 ou bien était salemaka en 2018 pour la volonté à Kabila. Il a fallu apport accompagnement ya église catholique to bimisa bato na balabala pour être finalement en 2018 et yango ba élection et salema. Il a fallu que le peuple a poussé ba leader ba se mettre ensemble au-delà ya ba ego na bango pour na kozwa candidat moko au kombo na Martin Fayulu. Mais aujourd'hui, voir le même Martin Fayulu, Kozonga, Kotambola, et Sika na Kabila, même si on a le biete, Manasimba Loboko ya Kabila te. Mais Katumbi wa uti ko se réconcilier na Kabila. Azali nani? N'est-ce pas qu'Azali na Kabila? Matata ponyo oyo. Yana été bino Adolphe Muzito pas travailler na Kabila. Nde yango wana azali koloba ete ya travailler na Kabila taza maboko pe. Maman Rosette, concept contexte et le cognon surtout ezaka na contexte nango. Débat oyo Muzito a travaillé na Kabila, soki balingi débat wana, tokosala débat wana. Mais contexte oyo tozolobela oyo ezali Kabila oyo ayibi victoire na yo. Ya peuple oyo yo zalaki liboso na ye. Comment koki kokende kosala na ye? Atako yo zali sango, atako yo zali motema ya Yesu. Comment peuple oyo ayebi que Kabila moto ayiba victoire na bino apesa na monsieur Chilombo. Mais yo okei kosangana na Kabila wana. Ata soki amibi misite, mais toyebi na bato nini oyo atindaka. Toyebi bato nini oyo Kabila zali kotinda. Matata ponyo tango akende kokuta na Shadari na Maniema. Mais Kabila moto atinda ke kende oyo kana na ye yebisa azali kaka mwana na ngai. Tango akei koyambana na Katumbi na Katanga, ayebisi yebisa azali kaka mwana na ngai. Mais yo Martin Fayulu président élu Olongwe qui s'assa au maté avion. Katumbi a foutu misolo bokomi. Bolali, bolei, bomeli. Mena sima Katumbi nani azali. Non, maman Rosette. Omoni. Tout ça sérieux na politique au toujours sale. Tout ça sérieux parce que lobby tout ça ko luka ko kambamboka. Soki bandeko bakanisi ete bako sala politique na lolenge baso sala yango wana ba ete mokili oyo ezali ya bisote. Peuple oyo azali kotala biso wana azalaka toujours na dernier mot. Azalaka toujours na dernier mot. Tata Etienne Tshisekedi, molimo na yemo pe bana kimia. Oyebi ete asala bambula na bambula awa. Atikala kozwa bokambite na niveau ya présidentiel. Pona nini? Parce qu'il y a des choses oyo tolinga te peuple azalaki ko reprocher na yango. Tant que toya te pona koloba ete asenga bolimbisi na peuple a expliqué peuple na ndenge lekaki oyebi ete etikala kaka lokola mwa tache noire moko na motema ya peuple. Lelo na obiso tout ozali ko sala. Tant que moko na moko ko reconnaître te oya yema be a liboso ya peuple toyeba ete peuple akotika yango impunité. Moko na moko ko futa selon oyo ye azali ko sala. Ata osali yango na nkuku, ata obombani na yango na se, yeba ete eko rattraper. Pe pona ko justifier forfait na bango maman Rosette. Mais atindi tenasili seloko ezali très important. Batindi mo bato na bango wana baleka balobi non Blanchard Mongomba to monaki na maison civile. Mais tenalina tout la bango tuna. Bato balobi ete ba moninga na maison civile. Il a se rapprocher na Bakatumbi mais bino pe bazo accuser que mon Amboka Adolphe Muzito a sali rapprochement na Union Sacrée notamment le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Preuve nango ezali. Ya wana nde ezali bango ba moni ete ya komi na ngambo ya moto ya azalaki ko beta sete ko loba ete o ayibaki mapona mina ya amoni partenaire na ya Nouvel Élan akomi na ngambo wana mosusu ya chef de l'État. Mais preuve na yango ezali wapi? Preuve na yango ezali wapi? Parce que bango bayoka ke sengo yango ya goloba komi na Kabila dans Tshisekedi wapi preuve na yango ndenge mo ba évoquer na kati na mokanda au président Martin signé à lobby lettre le 22 wapi preuve na yango donc bango ba misana ko alléguer ndenge balobaka na droit ils allèguent le fait sans kozala na responsabilité comme ma preuve oyo ya makambo bozali ko alléguer zali soni maman Rosette lelo na okindenge na zali ko lobawa Bamona ki Blanchard Mongomba na maison civile. D'abord, on a une maison civile et Zalagate. Il y a mon toit à l'obéi maison civile. Ah, coupé Sabino adresse à maison civile ici que Zalaga. Pour y a mais ça n'a qu'aucun dégoût. Ngana ebi adresse n'angote ici que Zalaga. De deux,
mutu nyonso to akenda mo etelo azomo papier na biki atanga koma batangisa ye na banc de l'école devant tableau noir topé à pembe ayebi maison civile ezali esika oyo bakendaka ko négocier pouvoir te maison civile na mission na yango ezali esika oyo l'état ezali ko reconnaître na moto babengi mokambi ya ekolo ayeba na kotika o tout etali makambo na ye privé ya libota na ye na kati na maison civile wana po ete ba s'occuper na yango bana bakendeki kelasi te bana babenganaki na kelasi libota esalaki betu maison civile boni ngai Blanchard Mongomba en surcroît avocat juriste nazali na politique plus de 10 ans lelo oyebisanga na kei na maison civile ko luka pouvoir mais ozo de raisonner ndeko na ngai ozo de raisonner omoni politique ya spectacle bato babeta maboko koluka koma na succès na makambo ya lokuta te iluka koma na succès na politique na ba idée ba proposition ozo sala pour na avancement ya peuple avancement ya mboka mais soko ozo luka koma na succès na lokuta na makambo ezangati na eza lokola balanga nzembo balobaka ke solo mabe eyebana mokili mobimba mais moto alingaka ngo azalaka te eza lokola bato basusu wana bahebana mokili mobimba bana succès ya solo mabe mais moto alingaka bango azalite bref na koloba ete Adolphe Muzito na banza ete alekaki na RFI aleki na BBC aleki na ba chaîne moi ebele au niveau international wana il a clairement dit na interview on a été à kokende yena parti na ye nouvel élan kino na suka ya bitumba o tozali kosala parce que les loyo na moni bato non akei na bato ya Lubumbashi te c'est kazali na ndeko Chilombo akokende na bato ya Lubumbashi po akende koluka nini na ngonga oyo akokende kosangana na ndeko Chilombo po aluka nini na ngonga oyo donc les loyo tant que bandeko ya union dite sacrée bako présenter un bilan plausible te pour na peuple na biso Adolphe Muzito ne alota kata na ndoto te ete na mandat o ndenge bazali wana ya ko kende ko travailler na bango bandeko yo pe ba kei na Lubumbashi ezali droit na liberté na bango mais Adolphe Muzito abanje te lelo yo il ne peut pas ko kende ko sangana na bango kaka pona plaisir e ba mona ya lati veste akangi photo na cravate azolo ba français politique ya spectacle wana esengeli totika yango esengeli tout ça la politique o ezako apporter un plus ezako faire avancer mboka to kende liboso to sali mbula mine awa bato nsu ba yimbi soulèvement tout oyo bande ko ya diaspora bazaka na kanda na biso ba etomi benga ka ba résistant biso ba etomi benga ka ba opposant na kisasa bamba te to kosa bango o to kosala soulèvement populaire oyo bete bande ko basu bazwa ba mbongo ya bato ya diaspora bande kwa diaspora soki otie téléphone ouvert bakoki kotangela ba kombo ya bato o bazali pembeni ya Martin Fayulu bazwa mbongo na bango koloba ete bakobimisa bato na balabala lelo oyo tozali wapi omoni politique wana ya mensonge politique wana ya spectacle ezali kosunga te pamba te lelo bazali rattraper na ba même aventure na bango mbongo ya diaspora bolobi bobimisa bato non biso to bandi ete sengeli tout ça la politique mais en restant vrai likambo na ibete na kosala te mama Rosette na koloba ete na kosala yango te likambo na ibete na kosala na koya ko assumer koloba ete effectivement na kosala yango neti na moya lelo to lobi ete tozali ni na ndeko Chilombo parce que pour nous bilan na ezali malonga te comme mabiso epai moko te peuple tozali pete na bato bazali na makambo na bango ya Lubumbashi na ba leader opposition o basangana ki na Lubumbashi bino koto bolobi bozoluka pe kaka intérêt à population ba oyo koto pe balobi bazoluka kaka intérêt à population bino bozo reprocher nini pour Martin Fayulu akekuna na kombo ya Lamuka ou bien bozo lo ndenge bozo mona ke lilingi ya mwana mboka sénateur à vie Joseph Kabila eza na simana yango bozo mona yango eloko moko eza lokola bombe à retardement tuzana eloko ya ko reprocher bango te mama Rosette biso tuzali banzambe te ezali liberté na bango ezali droit na bango ya kosangana ya koloba ya kokoma oyo balingi kokoma oyo balingi kosala ezali liberté pe droit na bango o mobeko likondi constitution ya mboka epesi bango mais seulement biso tolobi ete tokotambola na bango te na lolenge wana le fait pona biso ya koloba ete tokotambola te na lolenge wana etindi bango bafinga biso baloba ete tozali na ndeko Chilombo mais tokozala na ndeko Chilombo sur base ya nini oyebi ete bandeko bazoloba ete biso tozali na ndeko Chilombo baza incapable ya kopesa preuve oyo ke biso tozali na ndeko Chilombo mais bango
bazalina ba député o balia ka mbongo o Chilombo asignaka ordonnance ya budget bimaka. Est-ce que bien ngo Maman Rosette? Et loko mosusu bato basala ka maseki. Oyebi ete ditu monizi, oyebi ndeko ditu monizi. Azali lelo na seni tuna ndeko wana zaka député ya parti nini. Akoma kuna na lolenge nini. Ata semblant bandeko basala mais tuna moto na kombo ya ditu monizi aleka ki député na 2018 na kombo ya parti Songolo. Tuna sikoyo akoma na seni ndenge nini. Na parti Songolo parti esidé. Nazana posa ko sa publicité ya bato ate Maman Rosette. Nazolo ba makambo ya ngai bato bayebi. Ditu monizi azali lelo na seni. Esengeli bandeko bami tuna motuna akoma na seni lolenge nini. Omoni parce que bandeko bazo salama seki bazo ko sana ete to fandi tango molai to bundi bitumbe sika moko ba vérité otoyebi soki to bandi ko tia ngo liboso ya mesawa na bandi ete kozala mabe makasi koleka mais ezali na éducation ya biso te ya potopoto ya makasi na kati ya lamuka yango non mais au moins ezala ki lokola bovandi nezaka bambanda bofandi esika moko moto na moto akangili kofi na ndenge na ye azoluka wa robimisa lolili non Adolphe Mozito kino na moi ya lelo oyebi ke moto oyo akoba koloba ete to kokoba bitumba ya résistance kino na suka ezalaki bobelesi Adolphe Mozito omoni ba matungulu ba bemba ba katumi bato nyonso ba abandona bitumba wana mais Adolphe Mozito aloba ete non biso tozali bana ya ba descendant toyebi respect o to pesaka na peuple peuple apesi biso mokumba to ko abandonner on a katikati ya nzela te esenge to kene na yango kino na suka mais basusu bakanisa ki ezali faiblesse ya Adolphe Mozito c'est ça maintenant manque ya éducation politique parce que tango moto azali bien formé politiquement ayebi ete moto azali na loyauté na lutte eza loyauté pour na moto azali liboso na ete ezali loyauté par rapport ya ba conviction na ye selon que lutte azosala les pour intérêt à peuple mais pour les autres ça s'apparentait na faiblesse na manque ya engagement ya courage ya ko s'affirmer mais lelo tango moni ete nouvelle long parti politique ya Adolphe Mozito oyo wapi a initié azali ezali ko s'affirmer ezali bien implanté sur toute l'étendue de la République et comme likambo ya kosala monter ma passe oh non asala na Kabila mais Maman Rosette toloba makambo ya kosala na Kabila wana lelo yo nani ayebite ete Martin Fayulu na 2006 maponami ya 2006 azaki candidat député national pe provincial a renoncé ki na siège ya national atikal na siège ya provincial mais makambo elekana kimbuta na Adam Bombole na kokota na yango te mais tango ayei kokoma président ya commission Ecofin na assemblée provinciale wana oyebi ete commission Ecofin wana d'abord ezalaka commission ezalaka toujours réservé na bato bazaka na majorité en majorité kuna ezalaki bato ya Kabila tango abandi ko travailler na bango azo travailler na Kimbuta en tant que président de la commission azali ko travailler na nani vérité mosusu bato baye bakate tango bango bakei na cadre ya na banze ezalaki rassemblement o bakende ki dialogue ezalaki ya Saint-Sylvestre awa na Senko mais bachaka kombo ya Félix Tshisekedi loko la premier ministre na bango Kabila moto a dribla bango finalement ke obimisa Chibala mais ce qui Félix Tshisekedi abimaka premier ministre n'est-ce pas que Martin Fayulu alingaki ko travailler na pembeni ya Kabila parce que tango bauti nakati na Senko bazongi bakei na Faden House bakumbani na Martin Fayulu babino tokei pambate esengeli to ebisa Etienne Tshisekedi ete biso tolingi ndezala Martin ezala Etienne Félix Tshisekedi et non kombo ya moto musu bakumbana bango nyonso elingi koloba ete soki Félix Tshisekedi alekaka premier ministre alingaki kozala na ba collaborateur na notamment Martin Fayulu. Donc tango bandeko baza ko ya ko se permettre ko loba makambo bakanisi ete biso tozali bato to yebi koloba te bakanisi ete biso tozali bato yo tozali na makambo ya koloba te esengeli basala keba tozali na makambo ya koloba mais na respect au biso tozaka na yango pona peuple to bandi ete ezana tina te nous pensons que eza mieux que ça la politique avec ba idée lelo yo Kagame outi koloba makambo ya bozo bakuna esengeli ndeto la ki sa démarche na biso ezali nini lelo yo inflation ezali ça n'a pas d'importance moi na moka Blanchard Mongoma tolingi population alinga yeba biso nyoso tolingi to yeba est-ce que eloko etindi moi na mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba bendana exacte po Adolphe Muzito a déclaré qu'il était yepa za candidat président peut-être moi na mboka Martin Fayulu lolenge azalaki wana miyebi yende président élu ayeba kaka yende muto kozala candidat président pour na la muka
peut-être koki kozala moko ya ba raison. Bafanda kite ba solo la to moto na moto ami bimisi na lolenge na ba ponier ba investir ye na parti na ye. D'abord Adolphe Mozito avant été bango nyonso bakutana ndenge bakutana ki na lamuka moto na moto azalaki leader na coin na ye na mangomba na ye. Tant que bakutani na mangomba na bango parce qu'Adolphe Mozito azalaki candidat président de la République en 2018 mais invalidé injustement par Kabila. Les loyo Koloba était Adolphe Mozito po était présenté candidature na esengela ki solo la na moto songolo pakala ezali utopie. Donc biso na kati na parti Nouvel Élan base na biso exprima ki volonté ya komona été Adolphe Mozito esengeli azala investi dans le congrès local candidat à parti Nouvel Élan de manière à ce que à représenter le parti na ba élection ezali koya na 2023. Ce qui bande ko ba mona ki yango mabe ezali liberté na bango ya kotomboka ya komona mabe mais yango tende ko kai ko empêcher biso ko poursuivre l'ambition démarche na biso ya koloba été pour le Nouvel Élan Adolphe Mozito et les candidats. Tango tokendeki na Genève yambo ete babimisa candidat commun. N'est-ce pas ndenge na lobia wa ete moto na moto azalaki na candidat ye moko. Lelo yo likunya motema monene ekoki kosunga te ete tokende liboso. Tala lelo ndenge tozali kokende wana mama Rosette. Oyebi ete tozali kotia peuple na biso en difficulté. Et moi j'assume oh nazali koloba. Tozali kotia peuple en difficulté parce que peuple espoir na mobimba atieki yango na lamuka oyo ezali na Martin Fayulu na eside na kati Adolphe Mozito na Nouvel Élan na kati. Mais na mo ya lelo Martin Fayulu azali sous na lamuka te eside na ezali sous na lamuka te totikali biso moko Adolphe Mozito na Nouvel Élan na kati na lamuka. Ce qui fait que peuple a comme na libunga sikoyo olobi Martin Fayulu azali susu na lamuka te bango pe na ngambo na bango balobi Adolphe Mozito azali susu na lamuka te na moya lelo bolimboela na population lamuka yango ekomi boni. Mama Rosette montona moto azana liberté na ye montona moto azana lamuka na ye te na selisa montona moto azana liberté na ye ya ko se tromper montona moto azana liberté na ye ya ko sala ba incantation na ye mais eloko o sengeli tobosa na te ezali te lamuka ezali régie na mibeko. Non mais biso tozali na parti Nouvel Élan. Lamuka nyonso azo jure Adolphe Mozito il ne jure que par Lamuka. Martin Fayulu siko population linga yeba Lamuka etika liboni toloba Lamuka el Fayulu Lamuka el Mozito te Lamuka ezali na Nouvel Élan. Et pas au wapi Adolphe Mozito azali moko ya ba militant. Martin Fayulu pa kendaki Lubumbashi na kombo ya lamuka. Te azana liberté ya koloba ninga zokanisa mais ba texte convention ezali ko kamba lamuka et constater te Martin Fayulu a sali rébellion face à convention ezali ko kamba lamuka parce que premièrement il n'a pas respecté le terme. Oui bien te remise et reprise de Sengela qui salema le 11 avril. Martin Fayulu a fait sa flambeau na président Paulin à la Mouka le 11 avril. Mais il y a sali précipitation dans le mbangu n'enga balobaka na nkuku abengi moninga na yema tekale le yakana pesa yango le 8. Mais pour nani na salaki yango le 8 ce qui a yebiete il est dans le norme a salaki makamboana na respect à convention. Pour nani na weli saki ko sala na lumbangu. Mama bino bokumba kamona na bulibu. Bino ba mama bokumba kabiso bana na kati na libumu pendant 9 mois. Ce qui au boti mwana avant 9 mois ba benga kamona na nani. Azali prématuré. Sikaoyo remise et reprise au Martin Fayulu à Salina Mathieu Kalele, ils allaient remise et reprise où ils allaient prématuré par conséquent et respecter principe où ils allaient na convention. C'est ça la preuve. Ah, mais tant que tu as couvé Zabi Mamoto, c'est que au bimi déjà les bandes à ba règle, on est comme ba exception moko boye, oh ils a compliqué na médecine, il se peut que moi on a qu'une même kokufa. Mais oh yo, ils allaient prévu, ils allaient que s'engager ça là 9 mois. Or 9 mois na biso qui le 11 avril. To constater que le 11 avril ba ko sala remise et reprise te ba invité bisote ba bengi bisote donc ba décider moment te pona ko tali ça été remise et reprise de ko sala mais sengé do participer non mais et l'autre côté to tikali ko mona eloko mo côté si ce n'est que communiquer na ya le 31 mars et pas au wapi à lobby la ba intention a été hier à prendre acte. Il y a soi-disant auto-exclusion. Sur base, il y a un document qui n'existe pas. Le document où il y a le 22 décembre où a évoqué. Et il n'a jamais coexisté. Qui n'en a moins, il y a les lotos. Et puis, si bon, tu as les réseaux sociaux, bon, quand il s'habille, minoko. Bazo, koka, kosala, yangote. Donc, moni,
politique il y a mensonge, politique il y a lokuta. Moi, je finirai peut-être na question na la muka pona koloba ete eza sengote mama Rosette koleka na etando ndenge toleki apona koya ko justifier ka makambo wana eza lokola tozo sala politique pona mabumu na biso pona biso moko. Pourtant, on est censé être ici pona kolobela ba mama oyo yangai bazali na mai ya kalamu kuna na funa ozui kimbangu yolo kino na makala o badinda kata mbula ezobeta wana bazoe batenenge nini ba retrouver solution. Kolobela bandeko oyo bazali ko mona passe na makambo ya lotili ki courant mai ezali ko bimate soko tali na kalamu wana un peu partout kuna batu bakoma ko timola mabulu na kasa bandako na parce que régime des hommes ya kalisute. Ce sont ces genres de questions nde o esengeli to ya na itando ke to ya kolobela yango to lobela makambo ya este. Lelo Kagame il se donne le luxe ya koloba ete azwa mabele ya ekolo na biso. Mais tout ça ko ya koleka wa voilà. Mais tout ça, qu'il y a kolekisa tango awa pona kolobala muka nani tout ça simplement parce que tozali na kati na scène politique na bato oyo bazali animé na ba intention ya mabe baza ko ya ko sala politique na molimo ya mabe o ezo sungate ete to mema peuple liboso et bien depuis 1960 lelo yo na mitu na kamutu na mbula mama Rosette menazio ya nona yango lelo na makambo ya lamuka soki mboka Congo et se développate. C'est parce que na kati na politique ya Congo tozali na ba acteur politique ya lolenge tozali ko mona na makambo ezali ko lekana la muka. Lelo alobi likambo A na buto a komisi yango B na poko okuna komisi yango C finalement ezako avancer peuple te. Au lieu ko ya ko sala débat autour ya développement kita ya peuple débat ezali autour ya te yeto mona ki na Tshisekedi yeto mona ki na Kabila au moni que ezali soni pona biso. Donc biso ba etozali na génération ainsi ka tozali naza ko plaindre baninga o yangai esengeli to mi sala violence ya kolanda lokolo ya mabete to landa ba exemple ya malamu bandeko nangai bino ba oyo bazali ko utiliser bino pour na ko sala o ezali na tina te ezali na nzelate selon intérêt ya peuple. Je crois que il est grand temps koyeba na komi bimisa pona kotambola na ndenge peuple alingeli bato komi pratiquement na suka réalisation bazali ko signaler biso motuna moko population azali ko tuna ngo mingi na cité ezali ko tambola et paraît-il que mwana mboka Adolphe Muzito apesi Martin Fayulu ultimatum nyata makolona na grand bande ndute te wana ezali bassesse ezala na niveau na biso te toyebi bato bazali ko sala babiloko wana ezali toujours lingomba ya bato bazali autour ya eside bazali ko sala ba montage ya lolenge na Adolphe Muzito na rang na ye na niveau na ye omoni ete parmi ba rare acteurs politiques o bafanda ka kobimisa makanisi pour na développement mboka Adolphe Muzito azali cité parmi ba azana 29 tribunes ya fanda ka zo réfléchir azo comment makambo ya insécurité a comment tribune moko pona koloba ete sengeli totonga mur de séparation entre RDC na Rwanda abimisa ba tribune o azo koma Kinshasa l'enfer au paradis abimisa ba tribune donc akoki ko fanda te na rang na ye un homme de ta akende ko sala ba débat lo lengi wala moto ye azana pouvoir nini po ete aloba na moto akota to akota banunte. Donc ça c'est un fake news eza makambo yo tozali ko reconnaître yango te toyebi mutu na makolo na yango te. Rapidement, au mot de la fin, tokomi pratiquement na suka population à retenir nini na makambo nyonso ezali koleka entre bino à retenir nini bala muka oui tozo biso moko na mituna biso tokomi ko imaginer to ebite soki to suka na yango mais population à retenir nini wa zalaki na esengo ya komona bino te bozo défendre emblème ya mboka bazabwe lelo na ndenge obokomi boy population asimba nini na o etikali nouvel élan bandeko mosusu ya liboso na kobandana ko senga bolimbisi na bandeko o balandi biso lelo parce que au moni un moment na zalaki un peu na moi ba état parce que par moment ezali pas si ko comprendre que na kati na milieu politique o to sengeli ko zala bato oyo to zala ba modèle tozana balolenge ya bato mosusu oyo nature na bango ezoyeba na te baza ba musicien baza ba to jalelo baza ba nani finalement tozoyeba te yango moni esalaka pasi kotala ba éthique na ba déontologie mosusu biso toyena yango na politique oyo komona ete bozo sangana na bato balolenge donc bandeko balimbisa soki peut-être ba monaki moi mongongo et mataki c'est justement pour justifier un peu lolenge ya bato tozali kotambola na bango donc na kangi parenthèse on alors et la population ko retenir
nini na bandi ete ezali ya koloba ete il y a eu des difficultés na kati na Lamuka. Et ces difficultés, je crois que tout ça qui ça l'effort, il y a que gérer en gros pour être na politique moi nungu ezanga kate biso to ebiete na politique, ils allaient monde il y a débat, ils allaient monde il y a échange, on allait finir par que se comprendre dans le débat, mais au Moni Martin Fayulu est allé trop loin pour na ko sala le 31 mars 2023 communiqué au Ebiban qui pour la koloba été yé a zui mokano ya koloba été a constaté auto-exclusion Adolphe Mozito sur base il y a lettre il y a le 22 décembre 2022 mais tout ni lettre yango ezala ka pikilo na mo ya le tout mona yango te donc tu comprendre que ezaki nango ka stratégie ya Martin Fayulu ya koluka kozwa la muka na makasi pour asalela yango na makanisi na ndenge ya lingi amema yango epa ya Kabila amema yango epa ya Matata amema yango epa ya Katumbi finalement to éviter loko nini ngai ko sala yango biso tolbaki toko sala makela te toko fanda kino date o ezali prévue pour la remise et reprise date yango ezali le 11 avril 2023 tozeli à notre grande surprise avant date o ezali prévue to moni Martin Fayulu a sali remise et reprise dans moninga na Mathieu Kalele na le mokolo ya le 8 en violation à convention. Et biso tozu ni communiqué ni invitation ni eloko la qui c'était il s'est auto-exclu parce que il a violé l'esprit na lettre et la convention. C'est comme ça que tu prendre acte il y a auto-exclusion de la Muka, ce qui fait que sur le plan statutaire, sur le plan amibeko, c'est nous qui gardons biso mototozali lelo yo na ba gardien il y a ba valeur na ba idéo union surtout ezaki na kati na la Muka bato bazolo ba été biso tokei na union sacrée tokei na ndeko Chilombo ezali liberté na bango ya komipe sa plaisir ya koloba mabe sur biso mais biblia elobaka malamu baloba mabe na yo me bakuta yo na mabe wana te mokolo bakoya okuta biso na mabe wana ndezali mokolo tokoya wa tobite mama Rosette balimbisa biso mais tant que biso toyebi ete bakotikala kokuta biso na mabe wana te ti mandat o ekosila ndenge tozoko kende ba élection bango nde bakozanga ya koloba bakozanga neni ya kotubela mais o biso tozali ko constater ezali ke lelo yo bango wana bazokende Lubumbashi mais loko moko peut-être na nini ko bosana oyebete Katumbi azalaka makasi mingi na makambo ya misolo mama Rosette ngana zokpesa toli et a toli a pété ah oui ndeko Katumbi yazaka ata bochembongo binotu alobite ngamo to na pesaki donc lelo bandeko bazokende Lubumbashi basalaka déjà comptabilité bachaka ba papier na bango toyebaka parce que kalamingi te awa poto ebi ndenge nini ekosuka kalamingi te awa tango bakoya ekoma te ke non ngamo to nazaki financier bakoma ko wangana bakoma koloba parce que toki sa déjà que ye moto apesa ki ba billet ye moto apesa ki ba chambre ye moto apesa ki ya kolia alors ce que ça solo te bo prépare ka comptabilité na bino bo bomba potango ekokoma ndongo moto na moto aya na ba preuve na donc voilà un peu maitoki koloba yango wana pour le reste toujours confirmer peuple na biso que lutte au biso toujours ça na kati na nouvelle élan ils allaient lutte oyo ils allaient ndenge to bandaki yango na peuple ndenge to kokoba yango na 2023 Adolphe Mozito akozala yemoko candidat président de la République a quoi aligné ou ils allaient ba candidat député national peu provincial na niveau nion surtout de manière à ce que to imposer ou ils allaient makanisi abiso Nathalie Chawa il est le seul acteur politique yaranwana oyo à produire ba tribune makanisi ba idée na ya komi yango eza public tout le monde peut contredire tout le monde peut akoki ko ça débat mais motoya ça débat na azalité donc 29 tribunes bato balingi ko critiquer Adolphe Mozito ba ya ko critiquer na terrain wana koloba ete sala na Kabila ko sala na Kabila ezali na ba côté ya mabe na côté ya malamu mais biso to la ki sa côté ya malamu na so balingi débat oyo avant 2018 mais les loso ito hotel mais la Kabila par rapport à l'alliance oyo ezali par rapport il y a 2018 mais il y a salibiso parce que bandeko na biso ba rosimu kendi bakufa likolo ya dictature ya Kabila peuple a pesi victoire na la Muka bozu azu yango akei ko pesa na ndeko Chilombo mais yona bolobi bosala na lisu libala mais finalement peuple a komona biso banani voilà makambo oyo esali ete boyokani ezalate na kati na la Muka mais topesi bandeko bonne chance ba sala nzela ndenge bazali ko sala wana biso na kati na la Muka tozali pe kokoba bitumba na biso ndenge to banda yango utaka. Merci beaucoup Maître Blanchard na ndenge répondre à l'invitation na biso ya mokolo ya lelo. Merci na équipe technique o basunga ki biso. Mais na rappeler maman Rosette na bagarde du corps moto azana posa kuta ngai ba ete na tambola kanga moko na zali na c'est partout au kuta ngai. Merci Souleymane Boyo na régie finale, merci
Freddy Taki Dive Ambata Mwana Barumbu, merci beaucoup. Maïka Mwaka na réalisation Bandeko Balandi émission Oyo bozwe en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 bandeko ya YouTube bokota na canal Kinbo eme bokomona lien ya émission mbongwana ezali wana topesi bino merci mingi bandeko ya diaspora o bolanda kape bo soutenir biso tango nyonso nunu bosuelonga Vanessa Bompebo un grand merci na ancêtre Toto Furume na ba conseil na nyonso oyo bosala kapona avancement ya émission mbongwana botika la toujours branché na canal Kin Télévision Télé Vérité.